Kofuka mapona ni chile mana kofuka mana desonga na kiti. Kofuka pardon. Kofuka mana sali. Baby kena sali mabe. Mabe osalinga nini? Bisangai. Oh. Mkolo tovana na bari. Prophétesse à la lekaki. Aza lokuta. Prophétesse à la wayaki pembe na pio prophétie wana. Aza lokuta. Ngainde mutu. Ebisaki nyonso. Oyo osala awa. Ah. Ndo zala na mwasi na poto. Kama nomta ebisaki ngai. Nabi azela. Nani aibisi oke? Ayo ebisi oke no? Ngai na nyoso to donc zela bisem de bisango. Mbongo nangeza mbongo na yo. Siko mbongo nangeza mbongo na yo. Siko pona lukoso mo yango se bloko ni soto. Pona mo ba kabole po twani. Netinenga na sala o na sala. Siko zela tuna malembe siko mbongo to pesi siko to donc tango ndenge nini mbongo ngai mbongo ngai bele mbongo ngai bele mbongo na bele papa. Naza pressé nga pressé na tiki na ba ya moko kuna mama mbongo na ngai mama mbongo na ngai ko bimalelo mama mbongo na ngai ko kete mama mbongo na ngai vous êtes jamais papa malem papa pardon na ebiote papa na nga na yebiote ni nyango donc c'est que yonde muto yene émission maman so na yebaki tous on a 30 000 pour aller aller dit pour $1000 encore on peut ça qui est transport 30 000 $ les ça ah Nelly naza mbongo te là naza mbongo te maman ngala sala ki o ya yebisa nga na sala o ye ya ki nango ayebisi nga ke non Nelly naza na cop wana na moni ke epa na yonde ekosimba apesi nga cop na sali cop na nga na zui par na nga Maman, la kosimbo na nzete pona mbongo na mama. La kosimbo na nzete pona mbongo na ngai. Po nzete pona mbongo. Na mbongo no kosalela nga mukanda. Bino ni bale kosalela nga mukanda oke bo pesa nga mbongo. O pesa nga mbongo na maboko mosela nga mukanda. Keno kwa mbongo na. Keno mbongo na pesa. Papa pardon. Papa pardon. Keno mbongo na pesa masiko. Papa pardon. Papa pardon. Malembe. Yes. Minicho ezaki ke notre sala ki ata mikanda akoki la mikanda na l'état l'été kalinga. Muto perdre vie ezanga ezayete. To sala ki kop abimisinga mama moko prophétesse moko ya lokuta. Biso ki to ko. Non. C'est bloqué par nani? Mama. Oko bimisela ngambongo. Mama. Mbongo eza mbongo na ngai. Chez Nabino, ils ont connu la solution. Mais que la police va bimati. S'il vous plaît, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. S'il vous dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire mpona bana na baza na place ya kolala te olie baza na bafamille olie baza na balabala olie baza na baeglise tozotonga cadre moko mpona bango mpo bango baza luka bana nyonso basepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible Nathalie histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais eloko ils ont ça que na bon ezali mal boulamu abandé ko ça pour apôtre.
bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotia mbongo na yo totongela bana na esika nzamba kozanga te kopambola la génération future na yo parce que atikala na ninga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir, étant donné la présence aussi de cette émission. Bravo, Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Tolobaka et Nakatia. Chaîne Nabiso, Shobiso Télévision, Tolobaka Yesunde numéro 1, et Sengeli Toto Ndae Boto, Ntipoto Zong Samaton de Painaye, Poenda Zoba Télévision, Nyoso Toto Zakanakati ya Shebiso Télévision, Bozo Talabiso un peu partout dans le monde, Bozo Landabiso, et Sengeli Nabino Yete Masole, Kosa la passe, et Komi tout Kisama. Esenge ndeto mizonga kati na biso bisikani to bebisaki bisikani to inaki bisikani to zwaki mwasi ya mbongo bomaki osopaki makila otsaki poison escrocaki esenge na biso to se pardonner esenge na biso to confesser to se repentir to zonga epai ya Yesu Christ Masia parce que ndazali nzela solo pe bomoi. Merci beaucoup na équipe technique Bombaya. Chez Bisso Télévision, pourquoi pas Elias, coup de chapeau à vous, Moussala Kitoko, vous aussi la Bisso, pourquoi pas à Monsolo, le certifié Denis Monsola, là je vois Mami Monsolo, pourquoi pas Fatima Zota, pourquoi pas tout le monde, au Bozota la Bisso, vraiment, Nzabelanga, Azangate Kopambo Labino, je suis passée sur le plateau, je suis avec une dame qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission, Toye Banini Oyo Maman Yeli Lango, et pourquoi il est ici. Parce que des fois, tu vas bien sur le téléphone, tu vas bien koyo quand même. Ce dernier temps, on a découvert ensemble Nabino et Kozala vraiment malam. Je dis déjà bonjour madame, soyez le bienvenu. Bonjour chérie, merci. Vous allez bien? Si on a bien Petre, la propose, on a vraiment bien été. Vous avez bien été Nzoto, santé, Cathy, ils ont dérangé. Bon, il y a un problème au cours. Ok. Et lesquels n'a pas cassé, chérie, n'a tel problème, on a mon cours, mais que gérant, on a un cocaté. Ok. Na ko gérant ote. Ndena sole na ami na ngamo tellement landa pe bino ngamo pe na landa na nga. Tellement ta kana ba problème moyen ozwa makanza maka mususu pe Exact. Ndele ya rappeler nga bino na mo ke bon ngamo pe na landa bango. Na pe dana témoignage mutu mo landa bino ozwa solution na problème ni. Yo nga pe na ina wa ngai. Par de bo pe sanga solution. Ngana confiance na bino vraiment. D'accord. Avant toutefois, to ko tona kata solution, babingo na kombo nani? Babinga na komba Maman Cheveline. Maman Cheveline. Surnom Cheveline de kombo na. Ah, kombo maman papa babota. Oh, wow. Signification là. Bon, tellement de la tuna, muta pesa ngo tanti na nga. OK. Ya epsa nga ka cheval blanc. Ah, cheval moi munene ya bien. OK. Ndio zali nga ka yangwana. OK, d'accord. Osala nini kasi? Nga ndako. Sanoka na ndako. Femme ménagère. OK, très bien. C'est aussi une bonne chose.
et aux femmes ménagères. Pourquoi? Surtout pour l'éducation, pour le foyer. C'est quelque chose de bien. D'accord. Mais aux chrétiennes? Oui, na prière. Au prière. Toko pesanda mais merci avant tout banama solo. Ok, merci beaucoup. Nzambe tata, totiki moment on a saloboko na yo, tika ite manso toko solo la, lokumu kembo pe, et son ngapai na yo, tika ite bandeko bazota la biso Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et le rein, bikisa papa moko, maman moko, elenge moko, pesa ba solution na ba difficulté, bandeko bazana yango, et puis mboka kongo na maboko na yo, et puis la paix et régner na este, au nom de Jésus, amen. Amen. Maman Cheveline, nazoyoko mama. Nana problème on est non awa. Nazaki na mobile, naza mobile nanga za na poto. Mobile na poto. Comme on est papa Malou. Papa Malou, hein? Ok. Donc on est zala, tozala na tozala bien. On ambiance bien, to sola bien. Donc ça t'a pas penser que tu as makambo susu. Ala kenga pe ke awya, ayepe déjà. Mais bito ya yeli nga solini no ka bien te. Ya banga ka yete au solo. Et arriba ki na bimina na ke sa moi marché na suma blo amike na kota ina amina ye. Deli kamba pas ça. Ami on ande oye bisanga po ye pa na amina liye ele amina ye. Paye moi lo bana nga soki na bouger camarade na ye wana na bouger ye. Oye ko bima amno kwa camarade na ye e bimi nde pa na ye. Donc ami anti. Donc moi na tana ba douti pe na oyo ya lo balanga ezate po ye bana alo bana da ke munoko na yende ye. Mais surprise za oye bisanga ke mobile nanga. Nenga ya kapa na nga na poto pa za na foyer. Ana mwasi ana bana. Pe ba moto ba mbongo oyo tanga pesa ye nga na zwa ngote. Nga zwa ka so mbongo belé oyo ko pengela ka $50. $50. On a dit nanga mobile nanga. Ok. So na biso swanga da mobile nanga do nyoso nga. Na tika nyoso mokili ona kuma mwana créer pour nzamba pamba mobile nanga. Po atana benge ine na benge 2 ans okata makele teke mwana o déranger moi so na yoka ngote. Na yoka ngote na tika la yoka ngote. Mais amile ona oyebisanga azana mwasi na bana na poto pe abina nganenga za kananga lexanga to ba beta ne masola bike ngala mwasa vine ete a considérer ngate mama nanga na tanyoso ya zana nga na tanyoso nga na sala ka na yebike mobile nanga a considérer ngate pe ko yana yana kisasa pona za kamba mona na yebso vectango ayende pa somba lipango te me mapango ayebisanga lote ndele ngala yoki bonga bite ya ko sumba pe mapango ngote mo so considérer ngate c'est que le pango ngata sombi kombo na kati ezate na ta perdante non mo tona zungi na ndako ma quantité me tambola nge beli na mutu ezali kamona ebite tuna ko sandeni temel kensela ngala luka pixel na ngamo boy akoma kwa prophétesse le to vana mobile nanga ameka mpeko bimisa onga no yebisa ye. Ok. Vas-y maman. Ndina kutana na yepe na mikoso na ye na zwika oyo camarade mobile nanga yebisenga ninga pe na zwaki ona miko yebisa pixel na ndo anina mifunguli ku libulu pixel nanga bakutani pe na mobile nanga ndenga to vana na mobile nanga pardon na sali pe si na WhatsApp ndi to solaki yepa miko leka amwe biso to vanda pusani ndaba ndo yebisa ye ke papa moi so zane na poto akoti bakisi mbongo ano yo nango posa makambo so mapango so miko somba ekosana ngwe loko te osapene loko te da amiko yebise pe na vina ye wana ya poto na pe na vandika na komi kwa mutu mona yebe lote okay na yebi na ngana osa sambla donc basololi nda yebise fo pesa 1/10 na mbongo wana oyaki na wopo makamnisa bien poto sa pe prière à partir poto kuna pe bamona yote yake yo vendre to na mobile na chambre wana jour susu to vendre na chambre na monika ndo sola na WhatsApp ndi ba pesa na mamera surprise na moli pe yepa ye ngape na bika ya ye au sa ndenge to solo laki yepa ya vandi bando solo la wana mobile na binisi enveloppe moi kaki pesi nga muteme kititi na bike mutu na nga ponga na brancher mutu na nga pesi na $1000 na maboko
yake rapena tikala mobali comme moi pressé pour la kende quelque chose tellement ta ko za mobali moi pas tika ngana kemba moko ezala été na sale fort aussi mbité na vandi pour na zaki na bolinga mobali na nga na mwinga ko tike pe bongo te aza posa na nga na bika aza ndeko na nga na za na confiance ne makasi na pese confiance na ndo pesa mobali kuna longo na pesi pa pise na ba après na ke kuna eleki 2 jours na ke benga ye ayamba ngate amona ngate na ba yo muso ko lakisanga esika na ko zwaye na kine zuenga yo ko déplacer benga no to na faire ko déplacer be sa même oyebisanga oso ananga bien te ndeti na ko na kina soni ndeti na yo defaye ndeti na yo memisenga mudo no comprendre que te na miko so ananga bi se bongo tawana na le loko piote na le loko tek me manga continue so lingi na le loko piote kapete meza secret na mobali na ngai yebi ngotela mwende na ko sala te mamu yefi wana ya mobali na ngape ayaka avec tango to yeba nka ana plateau na bino mamu to yeba nka a busanga faveur pardon bobenga mobali na nga bobenga na ye na pise na nga wana pardon de ko na ngai na luka solution na yebite na ko kata olala lisute na ko kata chérie Maman Cheveli. C'est compliqué l'histoire en fait. Bon, c'est combien de temps en bas? Bon, ça fait 11 ans. 11 ans de relation. Ah, vous avez un hôtel, excusez-moi, je n'ai pas de détails. Tu as un hôtel? Un hôtel, est-ce que vous avez un appartement? Alingate, vu que ça joue, hein? Alingate, vous avez un Alingate, nga zaka papa maman, il est pas dit. Soka yé, mais soka yé, soka ça un mois, na zana pendant un mois. Papa maman ba yé, pas un petit so yé. Na 11 ans wana ka bambongo lobika ou abando peso wana. Ba pesa na kaza basi. So ayena ba faire nga yeba, na za mwasi. Moi pe na brutaliser, ezate pas mo bali na nga na content ka obala nga. OK. Azwanga muketi na ko munene na maboko. OK. Sikoyo Maman Cheveli. Tangu Pixer no abimaki prophétesse. Ayeko pesa lisakoli. Après ko kende ya prophétesse. Mobala solo la enoni. Abai quand même vérité par rapport à makambo oyo prophétesse a prophétisé. Ayibsenga nyoto lobi penza eza bongo. Abai no ki abala. Ayibsenga kaza na foyer na ekuna mais ayibsenga belebele te. Ayibsenga kaza na foyer no kuna to solo la. Vi kaza ba problème ye na ngona ba problème su ba yebisi ye dona mona ile ko eleke bele. Na ayibsenga to solo. Andimi peke ya ko somba lupangu blomo abongo. Nyosha ayibsenga to solo. Ayibsa ki okabo solo la. Osuka ekawa. Ayibsenga to solo. Et moi, je ne pas comme mal à l'aise, la télé, je suis brutalisé, pas un mobile nanga. Je suis dans un moment où je suis dans un zoé, na maboko nanga, pas un mobile nanga to solo. Parce que nangi na yeba idée. C'est vrai au lobby que au monaki qui olinga qui perdre. Oui, des fois soli kamboye, il y a certaines choses. Pourquoi t'as on a esprit mon réseau bano sala, monsieur bano rosala ti. Mais ils aura toujours un esprit ils la ka dominante. Où est dominant le bien ou bien le mal. Je pense que où est dominé le colonise avec qui le mal. Il y a où agit ça que ça les en gros. Maintenant, Siko, est-ce que tu connaissais vraiment très bien qui Nan Pixer non, on est qui est bien. Na bien, tu suis pétant na ye. Oui bien. Na bien. Au bien qui a cause ça lo ma bête. Na bête. Pena on dit matin ko sanga ma bête. Vous aussi suspecter quelque chose? Oui. OK. Pas comme ils na bengi. Da so na bien tete. Kuta ina kuno bo so na nga bien tete. Akomoti na quelque la police. Mais quand si on utilise qui appelle sa prophétie, as vu par na est-ce que yo la de la part wana poane? Est-ce que yangonde boyoka na ki? Yangonde to yoka. Aboyoka na so prophétie ye. On dit mais ça y est, to kabo. OK. On ne se voit pas. C'est nga on doit parler na nga ye pas on doit parler. Vous avez musala nga neto sala. OK. Ngapi na sala ko na sentiment na sala ko fi que passe. Donc dali 11 ans pecte. Na perdre. Na mitali bo na aju na komi na. Na mitali belé. OK. Na mitali vraiment. Msupe ba mibali msuba yake obala. Na mwasi.
Ça fait mal, hein? Très mal. Mais, ma profession, yo, ma prophétesse, ma prophète, parce qu'il y a des choses où ils ont les canabas vie à battre. Votre belle va vie couper pour la prophétie. Il y a le côté à ma bé. Mais si qu'on soit mobile, nous a découvert le secret. Que yo mtoko saki. Je suis sûr. Ningo yebele na 11 ans qui a pardonné. Nzambe ebité. Na confiance à Pierre nganda on ebité so ko pardonner nzambe. On est pas non ebité nzambe kaka. Nzambe. Ce qu'on là il y a qui encore Pixer awa raison zani to benge pourquoi parce que mutoko yebise vérité za kambana na yo na koko yebise beauté. Na ni mama yo ko azalaka aya yo ko na yepe prophétesse en azalaka awa comme ça mbongo aza ko a témoin azong tata na maboka mbali na ngisa na ngelo tanga na perdre na nga azong songa ta kuna souci no azong sambo azong tata kuna pa mbali na nga na ebite soka ako linga peut ko limbisa na ebite. Est-ce que bon on eza sous enveloppe on peut akaki to ebite monta to soira o eza likolo est-ce que $1000 on eza lisusu na ndimite pata 100 francs tata transport bo apianga pianga te aso ananga okota na ndaku ndako mo ngo ko eloko te ndeti na yo déranger ya sepele na cop azu cop na e pour oza besoin de sambali no vérité oza ko s'attendre na nyonso ouais koya ya kaka mais aye ba vérité pona longo na likamu bo na mo ko na salie mabe na salie mabe te moi j'aime ça na linga franchise boy. Tu dis la vérité, tu te libères. Et puis voilà, c'est à lui maintenant de voir ce qu'on lui Voilà, merci beaucoup. Là, on va prendre une pause. Tous une pause, moi, mon quai. Tu profiter, puis la carte pause nabiso. Tu appelles pib nabiso oyo. Et puis on se retrouve. Merci. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Produit Nabiso Angwana pour consommer Ango et kozala malamu mingi. Pourquoi pas ya kokanisa Fondation Nabiso chez la Mwanda, maman monte wa malamu. Oya zonzima toujours ya kosunga bana, construction, appel ya contribution eza kuna en tout cas bobengi maman Nabiso chez la Mwanda. Na papa na mobali na ye couple moko kitoko bobengi construction ezali kuna bosunge kozala malamu mingi. Ma sœur que j'aime bien Fatima Zota coucou no yango wana, merci beaucoup, merci. Pourquoi pas vous maman nanga ya motema nazo benga e maman Nzambe, maman Deborah depuis France, merci beaucoup pour na koli otindela engai na mona kiango nazo lukela ngo modèle mona obetango pour neza super hollandais hein. Wax hollandais dans fond modèle moi kitoko. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi pas maman Maggie en tout cas, merci beaucoup. Merci à bande connu surtout à membre et soutien Bravo Jésus. En tout cas, on a besoin comme un membre et soutien Bravo Jésus. Obengi papa Thomas, obengi papa Chic Mukadi ba ko intégrer yo na kati ya groupe soutien Bravo Jésus et kozala vraiment malamu mingi nzambe na nga ozanga te kopambola bino bokanisa pe bana na biso o toza kokamba awa na kati ya chez biso télévision na les âmes couplères tolobaki bientôt là tokoyela bino bilili parce que tozo bongisela bango esika ya malamu o ya kotia bango za besoin contribuer
N'hésitez pas, il y a Robin à la plus 243 81 00 27 303 parce que bientôt là, Toroya, au Senga, moi cantine, moi mousse, moi valise, moi kitty. D'ici là, en tout cas, il y a malamu mingi, nzamba pambola bino, pambola bande kono soba kanisa ba vieillard. En tout cas, nzamba pambola za pour ça ko sala sala ko lembate, ba SOS ezali a sala ko lembate. Merci à vous maman depuis Londres. Merci beaucoup. Oben atanga kombote, mais merci pour l'assistance, merci pour la descente au Kitaki Awa pour soutenir notre frère Paul. Wazaki aveugle, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Aux en a besoin comme à Kololo Pangu, au béni à plus de 143 81 0027 303. Batterie est disponible, ils allaient 20 sur 20. Tous en a scellé bambou, ba place à Kitoko. En tout cas, boya ebele pour siketikali muke. Boya bozo benga. Mais bo somba te, bo somba. Nana pour ça bo somba ma pangu. Bo somba vraiment cause à malin mingi. Voilà, merci beaucoup. Maman Cheveline. Vous allez bien? Papa mon États-Unis, le basson, le beau bien, le maman, oui, tu as titoyé, m'invité, là. Des fois, ils ont un linga là, et les canabos, on a titoyé. Tiko yo. Dans mon balino, pour la tourne qui aux questions. Namono wano répondre ngo répondre moi vite nazo nga non ngana yeba parce que oyeba mbongo za na katite pourtant na tune papa et bisinga ki na $300,000 $300,000 ma pesa ngo ba $50 OK problème ki na $300,000 dès un dixième nga la bête calcul c'est $30,000 oui oh ya za na une enveloppe en plus $1,000 oh ya bakisela quel colo pas foutre transport ah te ya tika no $1,000 tous on a 30,000 beaucoup d'argent hein non il fallait soit 15,000 ata bolingo nga kufa nango mais on récupérer ta moi 15,000 parce que dès que soleil n'est fallait que tu partages. Je sais que nga nga soit 15,000 pas 15,000. Te yo ne ko makam faut pesa ta 10,000 aussi 20,000. Pour en tout cas la logique yo de la cop. Bon bo solo la ki en inventer tout solo la ki. Tina bengi na solo na ye. Na solo le bien ti andimi copie na ndimi nyoso nga o nyoso ya lobi kuna nga dem na pesa ke po ya loba. Ya ze lo ta ye bango te. Po mamba nzamba zate. Ate asate ngani mna pesa kiye nyoso ya yebise mobile na ngaba kama bapoto selon des camarades na yebise nga ndenga pe na yebisa ki d'ailleurs beta peke pour normal il faut garder le secret hein c'est très important si papa gardait le secret maramu elinga yate siko papa ça somi de ma pa wango au moni yango. Mais moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe. Relation avec mes amis, parce qu'il y a 11 ans, en fait, aux amours, il faut quand même, attention qui a ça, moi, si na poto quand même, aux amours, sur ayaka de fois, na qui ne le dit bien que ceux qui a sali un mois, non, aux années, non, tel. Mais quand même, attention, mon thème, moi, ça m'a cassé 11 ans quand même, il faut aller au bano, quelque chose, au solanine. Comment se fait-il, il y a un mobile, au solo, la solanine, en fait. Excusez-moi la côté parce que elle a une relation avec un problème ou elle a une difficulté à communication. Solana bien. Très bien. Solana est bien, elle a confiance na pesa ye pas confiance à pesa ngai. Pinga tana $50 mbali na ngana ebike so atinde la ninga. Atinde la ko. Ngapo na ngana no mo normal. No mo na ta na ebite no mo normal. Que ça va 50 te mais ba 100 ba 200 pe ba 300. Ba 500 ba 500 jo na ngati. Mais bah ça on y a non régulièrement. So na sengi ndeti na problème moi $500 no. Mais ming so na zana o ya pesa ngiza ka onga na tsholo ba. Ah Jésus. Mais là tu as raison, je vais dire ça après l'émission. Peut-être na souke émission. Na habité so papa Thomas na betele li solo moi bongo. Mamba bo c'est bah en fait. Beaucoup c'est là papa. Papa kota, soit combien kota. Papa kota vraiment. Papa sera combien quota? Prête? Yaouyambaye? Maman Cheveline.
Oza prête à koyamba papa? Prête. Yo sola nae. Akota. Nzamba pia makasi na sola nae. Oyebi so a raisonner ba passe nyonso to omona na poto 30 000 na ekenda. Oyebi ke 30 000 lelo eza valeur à lopango. Na ba mombela so koto ozo lopango a 30 000 dollars. Maman Cheveli, non, je profite, hein, le temps papa na biso kota. Tu sais, moi, Makambo et Langai. Je cite pas les noms, mais ça passe déjà longtemps. On a prophétisé, non, qu'il y a na partie à mbongo. Nous avons ko vivana mobali, après ça kokaka, bambon amitié. Moi, à l'époque, je me souviens, et que ça a déjà 6 ans passés. Mais là, monsieur, ça a la réclamation, et bien. Famille zolingate o simba o kokyo simba misusu pe ezalaka misusu pe ezalaka emsu mobala na mbongo abiante mobala oyana na mbongo ebele ba maleta mbongo bofana ne na flat boy je crois ba 8 ans 7 ans passés. Mon asuka okabela nga ezali kutu moi monter yo kutu ezana se so akabeli nga mbongo ebele $500. Un messieurs papa Kota ça fait très mal hein bato tout bayebi ko bimana boss obimana mobad moi mbongo ebele mais na sac no emso zaka na $100. $200, $400. Yo no vandi 11 ans, na tikaki. Pour le reléri tikezaki. Ana ba projet papa Kota, ce papa combien Kota. Non réconforté comme ma sœur. Comment on a déjà 11 ans brouillé. Et c'est belé. Déjà na une année déjà une femme, 2 ans, ça ne va pas. Il faut prendre la décision, il faut pas te laisser comme ça. Parce que on est solo air. Bonjour papa. Bonjour. C'est bon. Hein? Vous allez? Papa, maman, s'il vous plaît, papa, prenez place. Maman. Oui. Vous avez une mission. Moi, c'est une mission, c'est pas mienne. Kasi osoro permettre biso ofanda ndeto ko expliquer likambo onini oye azolela. Pardon, vando yo kanga pardon. Vando yo kanga pardon. Na pesi ombote. Maman Cheveline zela moki. Na pesi ombote. Tikana kolela ko? Problème. Problème est ça. Oui, ministre. Oye ba d'ici peu de temps. Tika na kolela ko, tika kolela. Na tume ko téléphone okangi na timu na ndako na bino kuna usate. Doko tika kuna. Vous avez surpris en monnaie awa? Mais oui, maman. Kano eza ani? Eh maman kan nanga ko ezaka tambola. Ah. Aba kumu? Te ezaka na kumu te. Ah, comment on est? Comment on pas mal. Ah, pas mal. Oui. Ah, moi si na yo. Moi c'est nako. Moi tanzo kama ya kuté na kata ya plateau na. OK. D'accord, biso to émission o to yambara ba problème, to yambara ba cas, ceux qui muto azana difficulté. Ana likamobo oya bomba azana besoin ayebisa to likamo asala mutu ya mabeto ya malamu makambo ezaka ya mabete ya malamu pezali oya asala muninga to surprise azana posa osala ngo to likana awa eza chez biso télévision mais émission ezali bravo Jésus on acclame toujours Seigneur parce que yenda zali créateur la biso tout ce que nous sommes c'est grâce à ce Dieu là. Et on topé sango bravo Jésus.
Maman, comme benginga na konda éviter mais na moi moi singa zolela. Ndiko ndiko pe ko pesa ba détail ndiko benginga. Te na ko préféré et bi mana munoko madame. Oui, on se fait on est n'importe. Te a ko expliquer nga. C'est bon. Expliquer nga. Maman Cheveline, une très belle prénom. Yebisa papa Malo. Ofuka mapona ni kile mana ofuka mana desonga na kile. Ofuka ma pardon. Ofuka mana sali. Baby kele sali mabe. Mabe osalinga nini? Bisangai. Oh, bisangai. Nze posali. Mkolo tuvana na babe. Prophétesse elle leki. Aza lokuta. Olobi? Prophétesse elle ayaki pembe na pio prophétie wana. Aza lokuta. Ado limpe. Ngai nde mutu. Ebisaki nyonso. Oyo osala awa. Ah! Ndo ozala na mwasi na poto. Kama ndo mta ebisaki ngai. Zela. Donc aza lokuta. Donc zela. Chevoli, pona nini boy? Pona nini? Inde mta ebisaki ngai oyo suma bapango. Seigneur. Yepe mta ebisaki ngai na poto za mwasi. Na foye na ona bana. Nde yebisaki ngai olekisanga papa. Bon, zela, obi peut-être lokuta. Ayeba ki yango ndenge nini? Ayeba yango ndenge. Singa ndi mnakenda koluka yaza pixel ngai. Pixel na yo boyo ngana yo yebi yango ndenge nini ngai na mbongo pona bete na biso to solola. Tenso to solola. Bon, oyeba ki yango ndenge nini? Amina o ebisanga ami etimi na yo. Zela. Na bi zela. Nani ayebisi oke? Ayo ebisi oke no? Ngai na nyeso to donc zela bisem de biso. Inde ebisanga na poto za kala mwasi na bana. Ayo. Oyo sebe bapango. Adio kosa ngai. Ninga pena teli na zala na ocho ye kuto ebisinga te loko yo yelite. Yango saleke. Zuwa na la pasi mata ngai. Na luka kamaela ngai. Na ebisa sela ngana. Na ebisa apeso professeur lokuta. Oh non c'est ebisa. Zela. Siko tango yo pesi apesa professeur lokuta. Zela atemo. Mbongo na ngeza mbongo na yo. Siko mbongo na ngeza mbongo na yo. Siko pona lukoso mo ngo se bloko isoto. Pona mo je bakabole po twani. Bisenga yo kosa ngai. Siko zela. Mutesi na kosa ko nani? Mi chef. Ya biyo kosa ngai o trala ko bala ngati. Ninga pela calculer 11 ans so sala ngo betete lisola libala te. Ma etenga pasi. Netinenga na sala o na sala. Siko zela tuna malembe siko mbongo to pesi siko to ngo ndenge nini mbongo la ngai bele. Pardon, pardon, non, maman est télé mon mbongo na ngai bele mbongo pasi télé fanda non. Pardon, fanda s'il te plaît. Fanda non. Fanda pardon. Mbongo na pardon. Papa. Papa Malo. Mama tikana na pe mama mbongo na ngebele. Mbongo na ngebele mama tikana. Ça fait très mal, hein? Pona nini mbongo ngebele pona nini? Okiri. Misanga pardon. Na bisa confiance wa mutu na ngate. Mutu na ngabominga. Kasi ya lobi opesa ke ba $50 na ba $100. Mais professeur bimisi $30,000. Maman la pesa ke moi si on va niner 11 ans. Maman, problème sur famille la bango ngam na kipaka problème nyonso tout.
Et puis na yaki boye, na yaki so ma pango wana, na mutu buka pango tika pa na ye, et puis na singa facture pa na bango, mamlele ki yango wana excess. O singa facture à Libar. Pa na bango. Pour moi c'est na poto de divorce. Moi sur la poto. Tu sais divorce pour mamuza na justice pour samba poto ça divorce na. OK. Ngai mama. Ah. Ni kita sombongo na bomba tayo na soma pangu na ngene beno to ko solo na go expliquer yo. Na 11 ans so to yem say ke kwa ni ko za mari. Comment ça se problème pe yango wana ti. Ya so expliquer nga boya ngai te. Ni se ke nga boya nga ko so yo na ipona bala ye na yo bala na ngai. Non ngo balé ko bo ni bo na moi sinon. Oui, nga bala ye. Ko divorcer na moi sinon to ngo balé te. Maman, poto ba galité belé maman, poto ba galité na ngo belé maman. OK. Parce que moi, je me demande, on peut faire 300 000, 30 000, c'est qu'on gagne à 300 000 $. Oui. Aux mambo, parce que 300 000 $, c'est beaucoup d'argent. Si go papa, moi, si na yo bo fanda année 11 ans. Et là, on y est ça là, qui peut ça que mambo wana mike. Maman, na pesa que mambo wana mike te ba o pesa kai wana, po eza ka mbongo. Bino basi poni magate maman. Bino basi poni magate na pesa que mbongo maman. Suka ninga kosi na mama na bino akosa ka na pesa que mbongo. Na poto si ko na famille na bango na pesa na tinda mbongo. Parce que la problème est $. Bon ebele pour la vie na ko pianga sente. Maman na kende ko luka pour na investir na kisa awa. Na kende ko luka. Na kende pour na kisa na poto te. Kende ko luka. Ah yango bana ko bombo na boya ma dépense. Na boya bombo mbongo so na $300 000 maman. $300 000 poto za mbongo ebele. Ebele. Siko ndenge monter ba kabal pas $30 000. Na mbongo na pesa ki maman na soki prophétesse wana lufuta $1,000 pe $31 000. Siko Mungu wana mo ya baningi pe ba yo bala yo so na invité soto sandeni. Pardon bokotela nga 3e invité. Bokotela nga 3e invité akota. Na olimbi soto la mapi. Na olimbi soto la mapi. C'est ka papa 770 000. Tata bolamu Maman 70 000 ba ke 1000 so longa likola 70 000 wana. Papa tata bolamu pas mal. Oza bolamu. Tata bolamu tamoko. Oza bolamu te. Oza bolamu ko banga le kote. Ko banga le kote na ko pamba. Ebisa tata bolamu atamoko. Na mabela ndimi na ati na sali na zaki ignorante. Bakite. Sko yaya ape ba yaki projet nyonso pe ba yela ki ayo. Bete za pressé. Manque ya communication na kati ya relation papa yango pe memi makambo. Asola na ngati esenga ka toko solola. Yende ka toko solola. Soto ka to ta pana yemo ko na ngati selere na salite pardon dimbisanga. Manque ya communication te. Na yese ki mo sinanga toko solola. Pona yeki poto solola na ye. OK. Poto solola na ye mbongo ezali na yese ki no to solola ebe apoko so mpangu to na baliye ngana sunu mamu site maboko na. Siko mama. Na ko yebisa yango na ndenge nini parce que ba projet ya vie. On doit pas les surprises. Il y a des surprises. OK, kotelanga 3e invité akota. Maman, en bref, aluka mama proteste na yona ba sanga mbongo na ngai. Te pardon, azo ya na ede na benga ki. Sanga mbongo na ngai. Na lingi mbongo na ngai zonga, se mbongo na ngai ezate. Ya mama yaka. Maman, s'il vous plaît, pardon. Maman yaka. Maman, pardon, maman. Siko, yonde mto benga ngai. Ngana bengi yaka. Mama, ta yo moko. Pardon, maman nanga. Presse nyoso to boye singai vraiment ta yo moko mama. Pardon. Obi ke mikolo banzeleza mabe makasi. Pardon, on kotika na kati ya plateau na biso OK ndeni, pardon. Kotana. Panda boye. Mama, naza pressé na pressé na tiki mbongo na ngai yango moko kuna. Mama mbongo na ngai. Mama mbongo na ngai ko bimalelo mama mbongo na ngai te ko kete. Mama mbongo na ngai. Mbongo na ngai. Mama na ngai. Mbongo na ngai. Panda. Mbongo na ngai. Mbongo na ngai ko bima. Se mbongo na ngai te lelo ko bima te mama. Luka mbongo na ngai ko pesa ngai. Luka mbongo na pesa ngai. Luka pesa ngai. Ya papa malembe. Mukukulu kanga yake. $20 mama lebele. Vous êtes jamais Papa malembe. Papa pardon. Na yebiote papa na ngana yebiote. Donc c'est que yonde mutoye l'émission. Mama, so na yebaki. Papa malembe to trouver solution. Malembe. Maman.
okoza mtema mabe nanga boni nya Nini za mtema mabe makasi peut-être le kuta pour la tisa on to commission la solo ne le ngobo mabe na ngai on ngobo mafiti na ngana mobali na ngai ya solo na confiance nyonso ngala pesa yo Mama o loba kaka oza tina oyeba kombo na ngati yo loba kali kambo yo bengeli nga awa o tina oyeba kombo na ngati bon to bengi yo awa parce que maman ozobenga déjà kombo na ende kwa moi si petite sœur na yo azali akomisaki yo prophétesse. Maman est-ce que ayi na mbongo na ngai ndenga yebo ayi na mbongo na ngai. Oui, est-ce que c'est solo que bosala ki cop wana pour que bolia papa $30,000? na uchi musika Neli musika na ngoba tunite mama pa Cheveline musika na ngoba tunite pesa ngambongo na nganga ni na pesa ki copy pardon ya na ngai Mbongo ngoza yo bia mbongo biyo ba mbongo na ngai. Mbongo ja mbongo je ngai ko biyo ba. Sala ngambongo na Mbongo ja mbongo na ngai mbongo bima tele ma pesa bimza mbongo na ngai siko. Neli pardon Na ina poto hotel bino. Mbongo mbongo na ngai lelo. $30,000 eza wapi? Moyena tout na yo soute ke kenda ki wa pezongi wa. Tous on a 30,000 pour yango ezali 10. Pour $1,000 encore ba pesa ki est transport. $30,000 eza wapi? Neli naza mbongo te Là? naza mbongo te Maman. Maman, ozo ba mbongo te mbongo na ya yo be ngai. Neli wa lokuta papa nga nasalaki oyo yayebisa nga nasala oyo ye ayaki yango ayebisi nga ke non Neli naza na kope wana namoni ke epa na yo nde ekosimba apesi nga kope nasali kope na nga nazwi part na nga kope na nga nakoma nakabola ngo na ye riske yo nga na riskaki Ozomona? Siko oganye nini? Part na nga esili na mbongo apesa mutu te mama opesa ngai mbongo na ngai na bimala kende mama journaliste pardon mama Kasi mama pesa pardon de kwa ngani mama na kosimona nzoto pona mbongo na mama na kosimona nzoto pona mbongo na ngai po nzoto pona prophétesse naza mbongo no kosalela nga mukanda bino mibale bosalela nga mukanda oke bopesa nga mbongo bosalela nga mukanda kasi mama malu. ono nzoto pona ngani mwana ngati nzoto pona mbongo te opesa nga mbongo na maboko mosalela nga mukanda te keno mbongo keno mbongo opesa Papa pardon. Papa pardon. keno mbongo opesa masiko Papa pardon. Papa pardon. Malembe. Pona mbongo opesa ngala ke sala mama na zoki na lokende boni boni Cheveline nako lukela nga solution ya lukela Okay, so to trouver solution kasi avant de trouver solution, il faut to ya non ne pas na ye po ya do mama ye. akona ba nini mbongo Kasi kopa ngo mutaya kina ngo kasi ye. Kasi loko esalami bongo bibisa ta oyo ko bimisa kasi ozo seli bango pesa bango. na miniti ondi na oloba boye Bon ni nga ki okopa isa ki ozo mbongo wana. bola mama nga nasali kope nga nasali kope oke nga nakoki korisike na miniti oyo ezalaki keno tosalaki ata mikanda akoki elakisa mikanda na leta ekalinga moto akoperdre vie eza nga eza ye te tosalaki kope abimisi nga mama moko prophétesse moko ya lokuta nabimi ya lokuta siko zela mama mama mobali nayebisaki ye Wala soto to ye. Problème na biso esali mbongo. naza mbongo te Mbongo oyo swaki. mbongo oyo nga nazwaki nakendaki natie na banke na banke mais pe mbongo na banki pe mbongo na pesa mbongo na banki mbongo te compte bloqué na obimisa ngo ndeni Cheveline naza na part na yo te na part na yo te Mama sata mtema malamu. yokelanga mawakanza Nga yeli okopo okopesa etage ta ina ke mbongo te. Yo swaka mbongo ya bénéficier ne lo. oya abaki obénéficie na part mobali na yaki asomba soi-disant Nelinga na solo no nyonso abaki oya abénéficie na wana nga sikona nga na bénéficie na nini nelinga solo ma bwana te part na ngai Neli soki to ko mama okobimisela nga mbongo mama mbongo eza mbongo na ngai mama journaliste yo tozali lokola médiateur na biso awa OK. chaîne na bino ezokozuka solution mais que la police va bima te Te papa, Soki tokele babimi, na la seke police shele mnono te futa malembe ya mama ye. La police makambo zoloba monde bazofuya. Mama, la police maloba ka zoloba kasi koputa mena matelo maloba ka zoloba
Maman, ce que ça a un bon mot, ça a relevé bancaire. Maman, s'il vous plaît, ça c'est que nous avons fait de la Ibango. Et ça, problème, c'est que nous avons sali bino mbale escroquer. Est-ce que vous avez dit escroquer? D'abord, il a mis son papa, mais on va sali escroquer. Maman journaliste, vous sali lisanga la bino boya bobo manga. Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Appelez la police. La police. Pour nous dire qu'on a prison. Quand tu bloqué, compte bloqué, au-delà de tout, il y a toujours des procédures au balandela. Maman, au lieu kota prison na makambo, pourquoi pas OK kaka na banque place au salaire makambwana ozui au sali échange wana. Siko ya lo bibi no bimate siko na libérer bino. Non okende na za pressé. Non pas la télé c'est là qui soit. Azula ngata soda. Kasi le liba sur la police. Kasi le liba sur la police. Kaide lobi quelque soit la police ne yenga nga bia kezwa. Ah mama, ouais, non, c'est maman Fanda. Maman, ya maman, pardon, s'il vous plaît, maman. Pardon. Naza posobika. Pardon. Naza posobika. Sinon, on l'a ndobo. Posa poso nabika. Te poso zaina poso nabika. On va l'examen. Polingo bima. On a bon so que kutana. La police on va appeler kaka. Azalate maman. Bika boye. On va perdre vie non pamba 36 000 € les gars. Papa. Nelo tembo on a besoin de compte bloqué. Nga part na la 18. Nzambe la ngai na koti wapi yokata musala nzambe na mikoti si wapi yokata musala nzambe yaya obima boye soki ya belanso kuna vidéo ya robemto yokatisa ya on essaye ko va to ba nga fanda na ngai ye moko ayena bakolela na ye na kimoyibi na ye sikonga na sani merci na sani yibi ngana ne miyibi yoso dagi mutema ngani otika na musala sali ko na bino to luka solution to ko pesa po soki papa bobimi boye papa aza kuna libanda to yimakamba kesala te to yeba ndeni. Oui papa papa na muluba e komi sumba ko tuna be kolo awa na simbi kabu papa loba kana luka ngaza problème mote mama oyoka basala nzambe te
Papa, nasalaki musala na ngai na tata saki yango andongo lobaki. Nasalaki musala na nga nde to solola ki nga na yi. To yokanaki. Sango ba pesi na mbongo. Na moki mbongo eza ya ngai. Na kena mbongo na ngai. Na mombi ta ka na mukila lelo comme so za mbongo obomba mona ndako te. Na eko zo solution nga motena ki kotika mbongo na nga na banki po eza ya nga. Asalaki so combien de jours to mona na nga na ete. Tout le monde en a été. Na bombi mbongo na banki na tia na compte bloqué. Naza ba carte te naza ni loko te ndozo mona ngaya. Ah. Exacte. Biloko na nyonso na pesa ki mwana. Ata soki tika ki $20,000 par mois. Akei nango. Donc ti 2025 tant mwana ko ya ko zonga nde to ko lukato. Dans année prochaine. L'année prochaine. Et ça fait musika te. Nzambe. Bon te. Misali Skoro yo yibi na Maman pardon. Ça mo yibi na benga yo. Na benga pa yo mwa si. Maman pardon. Merci Leni. Ah. Bolo dike mwana ina kusiri. Mwana ketanga. Aketanga. Ata na ba WhatsApp. Ekezo la police. Papa na ko samba na munoko. Na ko samba. Po ezaki copy onga na riskaki. So ozoza na place na ngana telema nanu. Pona oki ba boza pasteur. Oza pasteur. Papa azaki na mobali na ye na poto. Mobali na yango ndenge ayaki obetela nga lisolo ye moko abetela nga lisolo ke mobali wana aza na mbongo me apesaka ye mbongo te. Soki apesi ye mbongo ebeleza $50. Yango ayaki akei ko découvrir ba vérité ya mobali na ye et pas ya camarade ya mobali na ye. Ndaki ko découvrir ba vérité ke mobali ayaki asa ba asomba mama pangu, mobali ayaki asa ba faire ye ayebite. Mobali bosala ne 11 ans. Abombela ko ba vérité. Woni abolingo. Abombela ka mwasi ba vérité. Tindenga zo somba ba mapangu mwasi azoyeba te. Mwasi ke ba vérité pas camarade ya mobali na ye. Ayelinga iko. Abisinga ser na ngai ne mona koza ka pe mo njunju kote ba maka moko boy. Ndene na kopo pono ne bike j'ai ekende bien et simba pour se retrouver. Abisanga bongo na se retrouver. Ce qu'on a se retrouver papa ni kamni na ngai. Hein? Oh. What? Yeah, oh. Yeah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.